so to simbi kombo muto to sentir que non mutu vraiment kingwe sembwami muta koki ben site te ake luko na place a matanga bobunda muta koki te ake kofundo na parquet muta koki te akanelio mais lelo so to sala ngote ke no poto za ba yuma to sala ngo par rapport que toza na bateau yo il faut to yoka bateau il faut to yoka belle vite nga lobi na bateau que famille bota soki bolingi bozala pembe nanga botika kofinga alobaki yango asali sembla te alobaki yango te kasalaki yango na ba ironie non alobaki chose vraie mutu oyo akota mutu aza d'accord avanda na belle vie atika ba visite mpo lelo soki bakangi yo mosusu nga mpe belle vie nakokoya na nga te mokili eloba nini abane kodefendre belle vie défendre belle vie na bavaleur o belle vie aza nango yaya ata kutu ngam na matoi bakata ata ngam na matoi mangongi na okaka te yaya jamais olelo po mokile mona belle vie mabete ngai il faut na se méfier na bakombo ya bato finga eza mabe mais lelo so bakainga na kati ya mafinga bomona ngo te kesa kitoko te siko lelo bino boza wana bokina matanga jani po boluka biso to swana te mama to calculer yo te to kotanga kombo no te omoni septième baga azana opération munene o pe kote mano bete pe mbata papa alobelo kota baluka ke na ye popotana mesilité peut-être un mususu ce botelemi boye ata likofe pase te mbaga pe musu ozongisa te ozomona tobotamaka ndenge mususu ntongo tokola toya kokutana mpe na baproblème mususu na banzoto oyo osatandai nango mpe teke jour nakokutana na problème moko boye ekokomisanga mpe inaptivi nanga mobimba ozomona noti abotama boye azala septième baga na kimukolo okutana na opération nzela tokei yo mutu ozoya mpo na bitumba biso tozokalikile bino te mpe toya na mposa kokalikile bino te mpe tolingi na biso susu kokalikile bino te alors biso tochange na biso bagenre émission toza kaka ovandi boye kini makambo misanthropie filme na biso bo tozolobela kaka biloko ya biso Bellevue asala ya valeur tozolobela bapano publicitaire ya Bellevue nde batie partout soki na 6 rond-point soki 8 rond-point mopimba tobetela tolo tobeta surprise ya anniversaire ya demer nyangi ndenge otoleka tobeta surprise ya 6e année na biso ndenge otoleka tozokalikile anniversaire ya ndeko na biso nini ekoya totala boya sakatala utaki États-Unis ayina bamikro ayina banini miloko kaka banoloba na biso yango wana banda koteka banda kotourne bien kazwa mbongo luka boye tika nini oyo ça n'est pas ma pays, ça n'est pas ma ère.
place nyonso bozwami bato tu balingaka biso vraiment mpe tolingaka bino parce que eza bongo donc babi famille Libota c'est l'amour donc famille Libota vraiment on est ensemble. Là, je dis un grand merci à Bellevue Télévision, Bellevue Kondi, la patronne, maman Morote, maman Raïdoshi. Merci beaucoup à la famille Libota Mobimba. Merci à Dongole Sanzamba Versase. Et pourquoi pas Odette Lesa, maman la Lesline. Nadine qui a luta mes filles, sa moté Maya Papi. Irène qui a luta moté Marichard. Merci à toi Karine Zanga. Jocelyne qui a luta Patricia Branco. Agent César Moko. Adage Lubanza de Turki Luanda. Turku Paris et puis Rose Mengi Azali Puna. Merci na Mamita Dina, merci na la grande H Mama Sakina, merci na Nicolette Douma et pour papa la maman chérie à moi si vraiment un grand merci à Samigra Amba vraiment. Merci beaucoup d'abord na Batunyo surtout au Bazota la sur les drapeaux batou pardon batu mingi o bazwa temps ya kotala 9e épisode na biso echo kota lelo vraiment ngale ngalo baka papa ya Dada International omoni place moko bato tozongi na 7e na 8e na 7e épisode na biso omoni so ye place moko boye oyebi na comportement bato wana te oyebi réaction bato wana te bami bombaka bamizongaka nsima yaya nkingai oyo efutaka te tande bange babomolo kwa maseki po oyo ozobeta tolonga na kabolaka mobali na mutu te yaya oyebi position ya bato wana te basalaka ata semblant nga na kuzina ye na kuzina nani ya fini na posa ndeko na nga azuma bajour babe azovanda wa bona boyango na ye kolanda ye kombono na te kombono nga Laetitia okosi ata kombo siko yo okosi kombo te kombo na ni Dada tandis que yo déjà kuna déjà bayebi yo balukaka yo ozomona mama top omoni ngelo omona oloba no mama top oza mama ntango oyo kofinga Bellevue epa na bango bato bayebi te ke yo kene kofinga Bellevue ebongo so motema esuki ya Bellevue parce que Bellevue a policier a soda motema esuki ye abibo mata kangi yo akangi Naomi boke funde wapi bana place ke funda nani koma Bellevue te ozomona parce que bino bolongo ba kotala kilométrage o bino bouti bote pa na bino ti et pas ba Bellevue omona moto akanisa Bellevue azaki te par rapport bino bolongo botiki bandako na bino musika boye ko finga mutu ata so bolinga Bellevue yango te boko kosa semblant te ke nene eza bongo Bellevue omone toza bobiso tolingi na biso na ada te ada yango bolingi te moto ki drogue monene makasi ye wana pa abe kokufa ka mpona mwasi na ye parce likolo nango tosali Naomi po aye osenga mama ni pardon asengi bagrâce tande bagrâce baoloba na ada mais aza toujours na komikitya ka mpona mwasi na ye kote kuna mpe mokonzi Patrick yo za mobala aziza ti tando wanga na mwasi no makasi bongo epa Bellevue ndenge ekesimba yaya yo moto tali nanu filme te kotatala filme okozala desi te tala filme parce que biso topesaka leçon epuis topesaka goût na Bellevue Télévision otika kozala jamais dessus parce que Bellevue ayaka te mpo na osala histoire mo boye bo banobi na ya nani kota ma ezalaka te epa Bellevue otali filme ozwi leçon ozomona ndeti comment sous le drapeau nde ezoleka boye baplace akozwa eza ebele bakota batableau badada otali batableau ya bamama top otali batableau bajunior otali batableau bato ebele eza na movando otalobi te awa nga nazwi leçon nde toza na biso koloba bakomba bato te c'est pas dit que toza bayuma te toza bayuma te franchement toza bayuma te tozomona soki mpe tobona biso kokende matanga ya Jani toza bayuma te oui tokendaka na biso
toke na biso pe ya mo na ba comédien misu to pesa ni bambote to solo lia to leki na biso to na biso ba yuma te to zape bazoba te omoni na vie même aussi ata Bible lobi yango mutu abota maka mutu asika ayaka na makambu mususu mutu akomaka balabani samiga mutu akomaka mutu asika donc mutu abotamaka akomaka ekelamu mutu akomaka ekelamu asika donc mutu abotami akomaka ekelamu ya sika na vie soki obandai koyoka te d'abord éducation tozwa yango d'abord epa baparent na biso soki na rate éducation epa baparent na ngai nakozwa na classe soki na rate na classe nakozwa na église soki na rate na église nakozwa epa baparent epa baparent bapapa ya baninga na biso soki mpe na rate place wana peut-être mpe kozala na endroit moko boye mpe na korécupérer éducation beaucoup plus biso tozalaki awa soki tosimbi nkombo ya mutu ozosentir ke non mutu vraiment kingo esembwami mutu akoki bainsiti te ake luko na place ya matanga bobunda mutu akoki te ake kofunda na parquet mutu akoki te akaneli yo mais lelo soki tosala yango te ke non mpo toza bayuma tosala yango par rapport que toza na bato yo il faut toyoka bonsoir papa bato il faut toyoka Belleville tanga lobi na bato ke famille libota soki bolingi bozala pembeni na nga botika kofinga alobaki yango asali sembla te alobaki yango te asalaki yango na baironie non alobaki chose vraie mutu oyo akota mutu aza d'accord avanda na Belleville atika bainsulte mpo lelo soki bakangi yo mosusu nga mpe Belleville nakokoya na nga te mokili eloba nini abandai kodefendre Belleville défendre Belleville na bavaleur oyo Belleville aza nango yaya ata kutu ngam na matoi bakata ata ngam na matoi mangongi na yo kaka te yaya jamais po lelo mpo mokili mo na Belleville mabe te ngai ifo na se méfier na bakombo ya bato bino bato bazobenga nga kutu nani boye afingi boye nani kutu ayaki na matanga naloba eloko moko boye lelo na matanga ya Jani eza na bato misusu bakie kuna na matanga mpo basala tapage na komba ya bajournaliste ya famille libota biso mutu abanga mutu aza te mutu mpe mutu abeta mutu kuna aza te parce que toza bana basi biso nyonso to mobali aza te so obetinga likrofi ata mbata na nge konda ekezwa yo mutu abanga mutu kuna aza te mais toza toujours kaka na maloba Belleville alobi nini famille libota focus ata yo mutu oyoka te ata yo mutu ozalaka impoli yango omela vaki dega ki impolitesse eza mpe na ntango boye so ovandi obi te fo nasala semblant na olinga te nkombo na nga ekende kaka mpo lelo so bakangi nga peut-être na famille na nga moto ata $1 ozala te ezongela charge ane ezongela mwana mwasa bato alors ole akefuta ba $1500 na ye $1500 ana akopesa nga bianka zwa mbongo banda fond banda koteka banda kotourne bianka zwa mbongo luka boye tika nini oyo kofinga eza mabe mais lelo so bakainga na kati ya mafinga bomona ngo teke eza kitoko te siko lelo bino boza wana boke na matanga jani mpo boluka biso toswana te mama tokalikile yo te tokotanga kombono te omoni 7e baga aza na opération munene oyo mpe akote mano obeti mpe mbata papa aloba eloko ta balukake na ye popota nano esili te peut-être ye mosusu
ce botelemi boye ata likofi epasi te bagarre mpe ya mosusu ozongisa te ozomona tobotamaka ndenge mosusu ntongo tokola toya kokutanaka mpe na baproblème mosusu na banzoto oyo osatandai nango mpe teke jour nakokutana na problème moko boye ekokomisanga mpe inaptivi nanga mobimba ozomona noti abotama boye azala 7e bagarre na kimukolo okutana na opération moko boye peut-être esali te 7e bagarre amema ta kantine na mai yo tellement yebi ke non eza bongo eza point faible ya 7e bagarre po lelo yo lobana na 7e bagarre to okena matanga 7e bagarre na ye kobeta yo yaya batebisa dipine wana yo kobunda yo dipine matelemi yo telemi okozongisa ta likofi liboso ya dipine ozongisa te ataka ata ye moko epa mira ye moko 7e bagarre atelemi vraiment boye mama obunda te ozomona mais mwana mwasi bato alingi ne baproblème te mwana mwasi bato aosasambla te par rapport à mipesa position na famille libota na kati ya famille libota toza na monde ya bainsite te oremarke cette fois-ci totanga ta bakombo ya bato te ozomona totanga bakombo na bino te noke mpo toza bayuma toza na ainsi dit l'Éternel bana nzambe bayokaka lelo eza fierté ya belle vie mobali moko ye abiya te lofona bala Pamela Matondo lofona bala Jema Ibele lofona bala famille Amba na bala Mamuluba na bala Clarisse Plasma na bala Mutubo eza mutu na mutu selon éducation et selon azoela ka belle vie ngana baki na osa semblant te oui boko finga mama boko finga belle vie peut-être so na yo lobela bino non lobela bino na ba site te non talisa bino ka valeur à belle vie ndenge belle vaza to pesi batu nusu ba makambu sans le savoir o biso moto mi yeba iteke muto pe to ko pesi likambu te aza likambu te mais biso moto pesi batu nusu ba ko ba superstar parce que tozaki mayele te tozaki sage te soki totambola ki lelo ndenge na bi valeur à belle vie bo ndenge na comprendre famille bo te za ndenge nini mama nana temps calculer mutu te na vendre tanga kombono po yo nani na vendre lo bano po yo nani alors biso to ya matanga e jani toza na posa toza na biso na kimia to mona biso tapage oyo za muta ba tapage yo epano eza kitoko telemi yo wana kaka boye yo wana kaka boye ngai lelo oyo na ye na matanga ko beta batu biso to na biso na tana wana te mama biso to ekolela ya na biso papa na biso grand frère na biso noko na biso boye na boye na a part ya mama na biso belle vie to e matanga to vandi na matanga to participer na groupe chic choc loyenge ya président na biso ya papa na biso ngadia dia to lelia jani to siminzela to ke yo muto zo ya pona bitumba biso tozo calculer bino te peto na poso calculer bino te peto lingi na biso susu ko calculer bino te alors biso to changer na biso ba genre émission tozaka ko vandi boye kin makambu misanthropie film na biso bo tozo lobela kaka biloko ya biso Bellevue sala ya valeur to lobela ba panneau publicitaire ya Bellevue nde batie partout soki na 6 ronds-points soki 8 ronds-points mopimba to bete la tolo to beta surprise ya anniversaire ya demer nyangi ndenge otoleka to beta surprise ya 6e année na biso ndenge otoleka to calculer anniversaire ndeko na biso ni nekoya to tala boa sarata la utake États-Unis aina ba micro aina ba nini miloko kato banuluba na biso yango wana to na biso na tamo te ke to vanda mutu be kuta zongisa kiboye mutu na mutu azwa belle vie na dimension na ye ngana lobaki yango na part na ngana za ko benga ngai te pona finga mutu parce que naza na ngana makoki wana te ozomona mbongo Bellevue fala ke futa na parquet mbongo Bellevue fala futa na prison mbongo Bellevue fala futa na commune soka pesi ngai na ko luka fona bando teka akopesa nga mbongo pona ba insite te akelo futa ebela mbongo na parquet ponga na finga ki mutu jamais na kosala ngo
soki bakangi ngai peut-être kokozala ba émission na salaka avant peut-être ça alors mais pendant mois de mars bana to bana ki soki les 4 jusqu'à présent naza na ngana émission mona fingi mututé naza pe émission ya mutu na lobeli mabete naza na tawana te président Doudou Soupou ngana kobenga yo président à part président aux mobali ya camarade na ngai parce que Flore Kiam c'est ma copine lelo balobaka muninga soka bali camarade ya femme mariée et oui ezalaka mais ekomaka na mo ba distance parce que muninga soit abali déjà il faut za soin ya famille na ye il faut za soin ya libala na il faut za soin ya mobali na il faut za soin ya ndaku na ye na moment oyo esenga tosola na Flore na téléphone to wana obengana ngana oyate lo na manquement na manqué président Doudou Soupou po makambo moko ebimi likolo na ye omoni diable aza risé atali foyer moko boye eza bien foyer moko boye eza na ba valeur moko boye foyer moko boye diable atala bino na kotika bato ka te ale bato ba okende ba osala makambo minene ningisa mboka il faut na tsama mutu moko boye azwi bato mabe ba pede lokwa ba Gigi Junior wana a utilisé bango ba peme na ba président Doudou Soupou ba président Doudou Soupou peut tellement vie de prière eza makasité à memami Flore kopesa diable accepté kopesa diable nzela te wana za mobali no za papa bana na yo yaya to encourager na makambo salité babi femme sage bâtit sa maison yaya to lingana pour le meilleur et pour le pire Flore pire ngo yango yo Flore pire ngo yango ozomona ngeloko na koyebiso Flore bobala naki pour le meilleur ya mwana bozaki na ba vidéo na TikTok na ba mwanda partout bosala ba vidéo yo na mobali no pire yango makambo ya Gigi Junior ye président Doudou Soupou mobala ba PD maintenant mu yo tika ozotika président Doudou Soupou ye moko Flore ozopesa accès na ba yini basaka na ye Flore ato moni atie ba photo ya Doudou atie ba bolingwa Doudou eleki sentiment atie nini ata ozimo soki ndenge nini banzembo nyonso akotia atie lo ya président Doudou Soupou Flore yoza mwasa mabondeli oza mwasa oza na mibiloko mibale oyo aza na ngote yoza na mabele Flore omelisa mwasi ye Junior aza na ngote Flore yo ndongo oza bongo oza na nzoto na biso ya basi oyo aza na ngote aza na etolomo Flore guo bakoyoka pana yo epa Junior baoyoka ngote Flore na oyebisa yo alors kopesa accepté mais monsieur salami mutu na mutu a jugé président Doudou Soupou na ndenge na ye ngana ko vanda na kiti te par rapport na loba oui na saki be mission mususu na sakanda mais na ko raisonner na ko vanda na talité biso ta bana nzambe to kuta na ba komba okovanda pe bomoni ya des fois pesa kovandi bomona tanti mo pa komelo ke non dans les États-Unis bona boye na chelo pe 300 euros na chelo pe boye ke no zwango bona otune ba bilamba na sel lobo boba no solane bo après no kota liso ba posa na ye mais to ko sala ngote po ni to pona linia nzambe na nzala na kozanga ya na vanda na sama kolo ya Yesu président Doudou Soupou eloko ezangaki yo sagesse ozalaki na sagesse te président otambolaka déjà na mutuka président Doudou Soupou wana passeport ovoyageaka eloko nini oyo ozangaki eloko te oza na mwasi oyo aza femme forte ayebi kodefendre ayebi kopesa valeur ayebi kopesa o respect président oza barespect mosusu eya mpona nkombo na yo te eza mpona mwasi parce que oza na mwasi oyo ayebi koluka président oza na mwasi ayebo luka Flore akanga basa bakonzi suki nga na vanda na Flore na tambola na Flore na yebi tokende baplace mosusu na kota yango mpona Flore mpona suki na ye président Doudou Soupou oyebi
ozomona fleur azana leki ne atongelaka bamama généraux biloko tokendaka baplace mosusu biso misatu wana toke tokoti place fleur aokanga suki petit sœur na azotonga Président Doudou Soupo yebi okuta fleur faible te okuta déjà fleur azara fleur kiams ozomona okutaka da fleur azaka na bana na ye mibale parce que ayeba da kolukela bana na ye yo za lokola deuxième mobali oyo bala fleur na alliance fleur soki liwe kabolaki na papa bana ye te fleur mais aza nini oyo azalaki premier bureau na libala na ye avant déjà alliance déjà liboso avant papa mwana kufa c'est papa mwana kufa te mais yo bena Président Doudou Soupo yebani te Président Doudou omemi soni pas moi si na yo otali bolingo wana te otali valeur au moins ça pesa yo te Président Doudou lukaki nini eloko nini vraiment poussa ki yo pembeni ya Satan na Babylone na Jiji wana talonde na komo sakana na yo tala lelo akomi ko manipuler yo okufa te Président Doudou il faut ko telema la kisa ke nonga Doudou Soupo oui na sali erreur mais na comprendre ngona mona nzambe il faut na zonga na sama polo nzambe ozomona couple na bino boza couple moko boye batebele banvia bino alors boko kata libala na nzela te po problème oyé boko kata bolingo na bino te po problème ye fleur simba Doudou Soupo pupona mabele botambola bokende bitumba ya makasi yaya lelo nzamba otuna fleur otiki mobali na yo po mobali na zongi sima ata na église ba otuna yo bato ebele bafinga Doudou Soupo afutela kata vanda epa na bango mais oui famille nyonso ya na poto famille nyonso eza libanda Doudou Soupo atikala na maman ne c'est pas dit que bazangi mbongo ya okefuta ndako bazangi yango te banango mais akoko tika mubangi maman na vanda ebela lupango wana ye moko te yango mone bazwa mwasi ne bakena vanda na lupango maman na bango non na ndako maman na bango mais na lupango na bango bana ndako na bango 2 chambres cuisine salle de bain bozomona bofinga mutu boloba bo pourquoi ce que ezali kamande ko na biso moko asali erreur et comme un sujet na biso Président Doudou na yebi ke na sali be mission mo peut-être biso ko mona ngo c'est fait la réaction na ngate na misenge déjà pardon avant na ko comprendre que non te mona nzambe akoyaka mona nzambe il faut trébicher tangu to trebishaka tangu to telemaka to tambolaka papa pupola mabele zonga na sama kola nzambe aza nzamba ma kolimbisa donc aza ngala minga lo bateke na condamné na tanga bakomba bato na nisongolo pakala nani bote na lobika makamba Président Doudou Soupo fleur zo mobile no simba na loboko botambola bokende parce que soko tiki elelo et que mokile seki nzambe pa akoki kotuno fleur na moment mobile na zaka na pasi réaction na ezaki nini pas mobile na yo effort nino sala ki posunga mobile na yo effort ezala kite ozomona donc merci beaucoup na bayema ça tout vraiment au bazui libaku ya kolanda analyse oyo soko sepeli nango komisa ka nzamba lola parce que mda pesi inspiration oyo merci beaucoup na Poutine de l'écriture belle vie télévision famille libota oyo toujours merci na Nene Nzimbi la brésilienne merci na Doris Mwamba Eni Kisoka la patrona merci na international Kabopo merci na Rosie Mbouyi et Miss Margot la patrona merci na Patiti Tenge tonton Grâce Chico Sana merci na Nick Bams de Brazzaville merci na Chaco merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman nasi mauvais propre Tito da Costa mauvais propre Tito Kukai et pourquoi pas Johnny Loma Aquarium kilo ya Congo merci à Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala merci à ma concert chérie Samiga Amba Otozane en tout cas Nzamba Pambolo vraiment merci na famille Bota Mobimba tous a vraiment ebele Nzamba Lola abatela biso tokutani à la prochaine occasion. Bye bye.